kata satana masa samba kata kata bao 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 ase ya lipombe kata kata bao bao oto kata ye menjombe kata kata bao 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 kata kata bao 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 bao. Mo Température TV. S'il vous plaît, on fait beaucoup de temps. Comment ça change? Il est aussi ma bateau, maman. On fait maman. Tu as un problème? Tu aimes ça la bien? Vous êtes comment vous? Fort. Beaucoup rapporte. Papa, il y a un ami qui rapporte. Là, mon toit, la télé, ma petite frère, là, ça. Oh, ouais. C'est quoi ça? Quoi qu'elle ça? Ah? Mo Température TV. Ya boulot na bisoti. Ba chaka tembe, chaka tembe, chaka tembe, chaka tembe, chaka tembe. Ataki tembe, taki tembe, taki tembe, taki tembe, taki tembe. Ale joaye, kangaye, finaye, ngurutaye, joaye. O kata satana alisa samba. Satana alana masa samba. Nga bikata na alisa samba, fe lisa samba moko. Pour Satana bana nzamba saleti lelo bataka kateka kata mutu boma Satana mota jambe tumbaye mais non ngabi non fana tuma Satana sko liboko a découvert Satana mazana masasamba moko ko longwa ti pen sko lisa samba moko e ota mulende nini ya futu bana non analisa samba kata Satana alisa samba kata kata bao 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 na se ya lipombe obi lipombe n'est bien outé la qui te rappelle erozo yemba il faut muta mona comprendre Mo Température TV. Nzamba bakanza nzamba lisofote bosonja bolingo la misama pana bende nyamazamba sela kasomo nzamba likinja tata nganja mama sokwa mama na nganja nzamba likile baleki na ngai nzamba lipanjo bamaleki na ngai nzamba ya mosembeke bamaleki na ngai donc baza pepele Mo Température TV. ouais comme on ngeza lianza lisofote bosonja bolingo la misamba pana lunde nyamazamba sela kasomo te donc autrement dit banzaka nzaka mate seko polenge. Papa botanga comme na likinja maman botanga comme na masopa nazama na basoko na botanga na libinja donc ba linga na sima lolikile lisanja moi malembe pour batwa comme ondeni balek la linga na sima lolikile lisanja lisaponje bagolo li hau mungba undu baza ba famille na ngai sala lianja donc aprenga avangai yakina bandeko aprenga pesa pe na bandeko Mo Température TV. tama na c'est émotion donc ngai zemi na ngana bobotinga na kati ya mai mais na ngakui na mai de libinja tiba soko na kati ya mai wana mais na ngakui ili mama na biso poto ili mama na mboka soko na mbe mpote il suffit kana na mai na nzuto so na bengi a mona réaction salami alors tango zemi na ngada zema munene mama na tango na mai alinga ganga mai koche na munoko na émotion na ganga soko na sepra na botama akobana nga tanga yoki kama kilinza botami na mai ponga botama le 24 août ko bana botama le 25 août donc tout ça là bo habité wana zanga lianza ava pas kufa esa père abi père bilo nanga tu etira na vie atali na sati bo pesa ngo lianza tango pa kufi e komi tango bena ba ke likima ba nebele nanga décider non fona ça elo mo bona crime différence mo bo Mo Température TV. na chebo mutu nanga na moni lipeka nanga masasamba tellement oh je li passion na chesko vous li passion tellement masasamba on a vu kata kata bao 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 comprendre ce qu'on a raisonné kata satana masasamba explication kata baba naro bongsango na sima wanda Christ e boka mi déjà donc e yanga na G kata satana masasamba kata satana lisembe kata satana lisasakba moni ba biloko za na batolo nesko ba bango na monoko na biso e ke na mone tineti masasamba misembe lisekba mosombe po ba pola mbali binga mosombe lisembe ya na sima le songe est ba chapeler ana pour le bien à tout le bien on le songe vous comprenez donc c'est ça déjà te que osogi le moko so nini te na créaki siko na bité faut ce qu'on a tchesko ba mo ya mono na biso na ba poil on a ndenge o do senga na ba place na ezala Mo Température TV. o kata satana lipombe kata kata bao 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 c'est ali sembe kata kata bao bao o kata yeli kinyo obi kinyo n'est bien outé papa moi bandanga bien ko kinyo oh là là ouais kata satana lisembe ya biloko vana na tolo moi j'aime moi ba les belé ben on lisembe misembe ezaka ana mukongwa
Monatie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière, awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona, nyonso ozalaka nango na mikili, okokutana nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2, ezali bongo synonyme ya Paris, to pe Bruxelles, to États-Unis. Awa oyekana na bilamba to valise na yo, nyonso okokutana nango awa. Groupe électrogène industriel, locaux à l'entreprise minene. Bana poto en tout cas awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pour na réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation na ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bienvenue sur votre chaîne de l'internet Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'Ambou de prix Allemagne. C'est bien moi Dorcas Boulokoko, la branchée de la presse congolaise. Donc Moussa Linabino, Molobel Nabino, Moto Rabino, ba nouvelle, ba information, Ndengue Sengeli, Saint-Lo, actualité. Merci beaucoup à Drisha Motomètre, Bebazi, Beba, merci à Yawili Moucheni, le code mondial, merci à Toto Radjabou, Balobi Toto Radjabou, moi la maman et nana na kata Belgique, wana Namoni Cédric Elema na kati ya Paris, Cédric Elema, Sabal Nzeka VIP international depuis Lyon, Binone Makambu. Donc Bino Bebosimbi Dorcas Bolokoko. Lelo nazanga morote na plateau, nazana artiste comédien au bolinera mingi, bo se plaira na ye, bo zara vraiment so bo monier, bo segara trop. Donc si koza bongisa déjà ba panzi na yo. Bongama déjà donc classé TV ndenge sengeli po awande tozo seka awande mabina eza donc toza bongo na papa lianza mikolo bobenge katakata donc katakata on le photo zwango à live donc toza ni awa otrobeta masolo ndenge esengeli. Bonjour papa lianza. Bonjour maman nangai nzamba bakanza nzamba li sofote bosonja bolingo la misama pana bende nyamazamba sila kaso moto nzamba li kinja tata nganja mama sokwa mama na nganja nzamba li kile baleki na ngai nzamba li panjo bamaleki na ngai nzamba ya mosembeke bamaleki na ngai donc baza pepele. Voilà donc tous on a papa lianza en direct ya Congo Température. Papa lianza wana eza kombo po to rekito ebike to ebona lianza mais to moni kombo mususu ebimi. Non, c'est pour que ça aille bon l'ando comme on a pour bakanga on va commenter na ba papier. Ouais, comme on a lianza li sofote bosonja bolingo la misamba apana lunde nyamaza masila kaso mote. Donc autrement dit banzaka nzaka mate seko pulenge. Papa botanga comme na likinja, mama botanga comme na masopa. Nazama na basoko na betona libinja. Donc balinga na sima loli kile li sanja. Mama lembe pour batwa comme on ndeni. Balek balinga na sima loli kile li sanja li chaponje bagolo li hau mungba undu baza ba famille na ngai sala lianza. Donc aprenga avangai yakina bandeko aprenga pesa pena bandeko. Ouais. Voilà papa lianza to beta moi parcours na yo mukiel l'autre batu bazo mona rara papa lianza suksi na yo esika uta ba yebi vraiment te bitle moi parcours na mukiel obanda wapi epoko malelo oyo zali. Ouais, li sofota banali maman bango na ibakali kama na basoko na sama seki mama ngana zamba na zamba sama seki zemina ngekoti na libinja kumna kolonga libinja te basoko na kubota na basoko mais na zamona na bota na mai na uta ba para na ngai après na ye na koti monde théâtre ngo na lekima ba groupe mo belé mo kala na ba existe na rite na ba groupe na église na lekima ba parcours ba groupe mo belé ndena ko kota groupe le réveil na sagi pe 9 et demi na groupe le réveil quoi donc Vine Alexis maman time belé mimi mana groupe le réveil pendant 9 et demi. Donc groupe OP Bimisio pour le batuba reconnaître lianza ils allaient groupe de réveil. Le réveil ouais maman Marie-Hélène. Okoko le maman Marie-Hélène Lilobani na ndenge ya commission oyo za lelo batulo ba yebi lianza grâce na ye. Merci. Merci. Merci.
Voilà, Papa Lianza pesi déjà parcours na ye ndenge sengeli pour yo na monde théâtre mutu inspira ki onani. Onga mutu inspira nga na sa théâtre ki na sa théâtre ka pona ye na baraza formate. Sauf que nga moko na nazara na poselo kango. Na poselo kango ton pe na komko kola na kombo lingelo kango tina yo ke église na mo sa ba théâtre na yo kula na ke ba kisito na rite mo sa pe théâtre. Mais na tana bato na mo ta la ba jouera très bien ba jouer ba se pesanga ke na ko jouer na bango baza bazé belé. O da kiso ko tali bo théâtre en tout cas vers jouera bien ma soit jouera bien bazé belé. Donc c'est ça. Mais sauf que idéologie na ngana na jouera na ko ko ba na ngali sofote ara chef coutumier na village yali lienda di sofote de ko ko na ngali. Yemda tika kilote oyo na jouera na scène. Et donc yemda kufata na tika kilote wana ngana zo idéologie na ye. Korba na ngana ki sans pudeur, son sonité, alo ba vérité, moins brutal, ngana tala nga zala kana gene na ona na sur scène. Comprendre. Donc ngai na idéologie na nga donc idole na ngana makambo ya kokoba na nga mo le sofote chef coutumier. Tanga daye atika babiloko na ye ba diseke ba biloko mbembe ba posa nyama ba kilote pera na kati fesse mo pera na kati ba chapeau biloko bongo ndetango na molaki na moi fona na kiloko moko boye na créer lo moko boye sika na mona théâtre ndena senga pe na biso popera kokoba lo baka biso ata ya zate biloko ne ba pesanga parce que nga botama na mai nga botama na mai c'est émotion donc nga izemi na nga na bobotinga na kati ya mai mais na nga kuyi na mai de libinja ti ba soko na kati ya mai wana mais na nga kuyi ile mama na biso poto ile mama na mboka biso mona mbe mpote il suffit que na mai na nzoto so na bengi mona réaction salami alors tango zemi na nga daga zema munene mama na kuyi na mai alinga ganga mai koche na munoko na émotion na ganga siko na se prendre na botama akoba na tanga yoki kama kilinza botami na mai ponga botama le 24 août ko bana botama le 25 août donc tout ça là boy habité wana zanga lianza ava pas kufa esa rapper abi père bilo na nga tu etira na vie atali na sati bopesa ngo lianza tango pas kufi et comme tango bena ba ke likima ba nebele na décider non fona ça elo mo bona crime différence mo bo nena ko besoin ko ba na nga na zuye na sur scène na zubi lo na mo la tango nde mo le lianza. Voilà Papa Lianza tout coup tu es en plein tournage au gros ça biso ba difficulté ni bozala randango na tournage ya ramwe belé ne chapele nda kuneto senga boy artiste mais bo senga nda kuno non mon frère le na visite mo banini aboy na parler na comédien mais comme ba président chapele mais na parler senga to senga parler bon mon frère lelo en tout cas parler lo ba pa ba chapele yo sara théâtre boya taba lo to kutana nango. Ok, place moi, tourner parce que moi, non, mais c'est beau se présenter, beau ça l'année. L'aime c'est oser là tourner, même bon exacté, faut le mettre ma tolo, kemba, bani, il y a peu tournage, on voit caméra de salaté. Comprendre d'abord difficulté, ils ont belé père, on a mon monde quoi. Place nous super goya na monde ngo ba kwa mboso mba bon te. Ok, maintenant nous faut on peut se dans mot ba tana no nana. So kuto nsi ba to ba chapeler vantage belé aboke op. Donc c'est ça. Aboke to. Voilà, je crois qu'il y a fiston kaka les sikoza bobonga mapobo inabi que bolizo de la mingi katakata. Inspiration wana nzembo wana katakata utaki wapi. En fait katakata eutanga ebimana matete. Yana ba ngasa na sa eloko mingi korbana ngasa. Korbana ngasa avandi botana kombo mwa bazoyemba nae. Azoyemba. So ngai na art na sa ka krina papa krité na papa pe danser. Ya kanga instantanément kata na jouer. Ce qui est créé nga mamona na boaki mamona sali papa na katakata e yanga na matete ça va date moi les questions na bossa na té tu ya raté ça Jérusalem tu as la vie de loin faut ya tester ça le mot test ala bande ko boka bakri na bakri et ça la kitana baki zwa li passo maman inspiration yinga katakata ba pourtant na tombola ki liboko na nga boye na bi zwa li passo na tomboli boye tema biso to rasoki na tiebo mutu montre mutu tourner biso to ba demi-die to na chebo na chebo mutu na moni lipeka na ngasa samba tellement oh zo li passo na chesko zo li passo na samba on a vu kata bao comprendre ce qu'on a raisonné kata satana masa samba explication kata baba na ro bongsa on a sima on a créé et boire ami déjà donc il y a na G kata satana masa samba kata satana lisembe kata satana lisasa kwa moni ba biloko za na bateau nesko ba on na biso et que na mane tineti masa samba misembe lisekba mosombe po ba pola mbali ya mosombe lisembe era na sima le songe est ba chapelle ana pour le bien à tout le bien on le songe vous comprenez donc c'est ça
déjà te ke osoki eloko moko so nini te na créaki siko na bité faut qu'on a tchesko ba mo ya muno na biso na ba poil on a ndenge o do senga na ba place na ezala kata baba eyanga ka na kata scène mbala moko na papa ngo te na kana o ke na eloko te eyanga mba mo na scène. Selon les rumeurs de Batuazo le Bakatakata aussi pour côté là au studio que la minute toujours zoango. Ouais, dans le studio c'est la salle qui sort officielle nango le 1er septembre ezaki na salle mo na yolo wana na salle qui sort officielle nanga et puis ça déjà na YouTube sur côté na Lienza TV au côté au monde na katata baoba na Lienza TV et ça déjà on a déjà partagé parce que ça nango déjà par internet sur côté na Lienza TV au tali au monde ke kata babeza wana Robin na batu bazolanda ba fanatique na yo o baza en direct branché en direct il y a Congo température moi extrêmement peu c'est pelisa bango. Ah oui hein. Non, après quoi. Donc, il y a boulot na bisoti. Ba chaka tembe. Ataki tembe. Ale joaye, kangaye, finaye, ngurutaye, joaye. O kata satana alisa samba. Satana alana masa samba. Nga bikata na alisa samba, fait lisa samba moko. Pour Satana, banana saleti le batara kata mutu. Boma Satana, mota jambe tumbaye. Mais non, ngabi non. Fana tout ma Satana sko liboko. A découvert Satana mazana masa samba moko ko longwa ti pen. Sko lisa samba moko e ota mulende nini. Ya futu banana non analisa samba. Kata Satana alisa samba kata bao na se ya lipombe obi lipombe. Na bien oté. La qui te rappelle Erozo yemba. Il faut muta mona comprendre. Lipombe za nini? Soza oza yomoro na kata ndako na yo mutazate. Okata appelle lipombe. Lipombe neti nini? Mutazate na kata ndako. Obinone na boya mutazate parce que lipombe il y a place mo bofo mutazate pour kata lipombe. Mettez mozo lo bana batebele ba ko comprendre lipombe ngoti. La qui ça rappelle ça ta mo position ma ba lipombe. Mo lipombe. Lipombe tant muta ozumo ko na ndako, ozu miroir. Au fond les zolos quand tu lipombe pour les boutons kata zolo quand lipombe kata Satana lipombe on va baquer barzele ma belle bon c'est que ah ça fait longtemps la vie les gens qui na batu lipombe abulu quand na chambre c'est ba ma belle tala congolais ça OK ça on a kata solo oh kata Satana lipombe kata bao c'est ali sembe kata bao oh kata yeli kinyo obi kinyo bien monté. Papa moi pendant là. Bien encore le kinyo. Oh là là. Ouais, kata Satana ali sembe a bilo vana na tolo ah moi j'aime moi pas les belé bien on li sembe. Mi sembe ezara ana mukongwa. Bali sokuni. Ah mon ba ah. Isekenye. Ah, isekenye. Isekenye. Okatangwa isekenye. Siko basika bino bozela na kipango te wana singa so mambebele. Comprendre. Donc c'est ça. Bon ma bilo wana telinga na wana. Bilo telinga bisike belete. Bilo telinga na yo, olungo na big gilet. Bilo telinga na place musu bo longa po. Ngai zela po, abiso bolaka ka o fona le bango vérité. Parce que ils a bêtise, ils a loko existe. Hein? Lishaka. Nin? Ah? Kata na non lishaka na yo. Soit coulé. Donc lishaka ça nin. Ils ali fongoli pena bien makona yo lishaka. Fongoli makona yo. On découvre que chaque mois il vend du wana. Il y a bêtise. Entre talons, ah, les sacs vendent là. Pour moi ils rendent moi milay. Ben on les sacs. Gilet au 4 ans bien. C'est non. On dit Robin bien te batu bas c'est plein la banda. Kata Satana masa samba kata bao. Ase ya lipombe kata bao. Oto kata ye menjombe kata bao. Kata bao. Voilà donc tout ça bon on a papa lié ça bon comprendre donc tu n'as pas vendre des actes parce que la monnaie déjà n'engage mission qui déjà chaud kitoko si on a kilo to la régénération c'est pour total les boss ba forme ni sans se tenir pesa c'est automatique forme ni de TPC bindeni
Et là, on nous a on a ça là. Yo ibisanga to ba clair. Et là, on nous on a ezanzi to nga on a ça là. Yo salé l'autre nzambe mutakela yo. Mais est-ce que nous on l'a dit qu'il doit dessiner pendant forme na yo. Distribution automatique. Moi j'apporte seulement distribution ça ya ngumu le resale. Nga sa distribution to nga la tita kilote distribution, la distribution de rôle et ya kilote mtoka bola. Nga ezanga ezanzi to ngai. Donc na tse ngonde ngi ko bana nga rola ta sofote ninga la ta nga minga pena la sauf que il a mana nga kala na chance ou akala ki mamukie mais là tout ko o mamu ne pour ça bien. Chapeau za na mutu ya ye kilote za ya ye. Abimika lokwa ye. Yo to munene o sero o la ta kilote o ba kisabati. Si na okufa kilote ti liwa na nga na odaye. Ata na zuki kilote mususu. Yaba ke o mona nga na ba partir kilote on akati. Ti na okufa. Na lo ba ngombe monsieur ko tika la ti na odaye. Na ba 100 ans au combien. So pe na daye. Parce que l'autre oh bah peut-être na alliance pour moi on appelle bosso comme alliance peka donc et qui sou pas na voilà papa Lianza ozali comédien artiste comédien au women pe mon le biso total depuis pas maman Marie-Hélène qui le donc bani déjà et l'équipe moi et belé l'autre monde a différence ezali entre bino ba comédien ya Kinshasa na ba comédien ya Poto ba comédien Poto bazo monde c'est comme si que ba l'équipe bino bozana rôle bani pour nous ba comédien Poto neti banane ba o ndeko ko na bino ebike ba ngona se bakenda Poto te ba on se banda awa siko ba o neti bakenda neti to mona ki dernièrement ils avaient qui problème il y a Duche na Batista o bazala ki un peu na ba rancune à propos ya ba propos teni ya Duche ninga kitisa ki Batista pona azana kini azana Poto ka leki et tout na bité na tellement on a tellement polémique on a té tellement makambango té donc na répondre sur na té makambango. Mais sauf que naïbi que moi naïbi que te ba comédie à Poto ba leki aki na ndimite que ba ko bango na ndimite que ba ko tout ça la boulot moko surtout to kena apeka outi akepe Poto muto ba Poto pa yi kinto ça boulot donc tout ça artiste tout ça la besoin tout boulot moko ti anenga mabete quoi. Est-ce que déjà ba contrat et là que mutu moko ye non papa Lianza contrat moko eza peut-être ya voyage moko ya Belgique Canada na bien tu ça venir belé na ba contrat belé aux États-Unis ba France dans ba sonra inde qui est bien ba France ba États-Unis ba Canada ba Turquie ba Afrique d'ici ba contrat ça venir belé sauf que ça dans pas ça les grâce na ye et qui simba nango ba contrat ça pena ezali Angola ezana Moutounini de po ya omona ke soro matina scène bozana yo c'est Santa Rosa à l'aise donc bat bazo tala yo bat bazo seka parmi batunyo so tona ba on a nous s'intéresser bozana scène aux l'aise Nazara l'aise na vie de loin président Charlie vie de loin Nazara l'aise na président Maswaku Nazara l'aise na chapelet leader Nazara l'aise na ba presque tout hein ba mère na ba mère vie Nazara l'aise na ba kata donc Nazara ba artiste tout pour na jouer pour ça na ba tout na l'aise na mutu tout o ebije alienzo nga pe na ebije na c'est tout ça na ebije na ceux qui na tout banu toujours na première fois na ebije na ote to ebina na ngate ngona mais ceux qui na ebije na yo to travailler déjà na za l'aise na batu nyonso vrai ou faux que ba fanatique no bani baye ba balobi yo na ida boza en couple mikolo vrai ou faux en couple net na bolingo moi c'est na bolingo moi c'est na mobile te wana petit na ngati si na to travailler na effort ça ne ba show trop na ida to ka bana ba 3 heures to kina aida na next club wana pas DJ Rissel tu as ba 3 heures tu as ba 3 heures tu as na ville wana ba 3 heures na utaki shomo mikolo na gina moi ine habita mo na sheta na ningse sheta to ina ida tati ba ayaki na ye to za ma wana petit na ngai moi c'était mes petit na nga pe na boulot allez na ngati voilà papa Lianza je crois que répondre à la question yo c'est ba fanatique na yo bazala ki nango besoin na ebité ceux qui le long ndenge bozo tourner numéro lobby ba difficultés za mingi à propos ya ba tournage na bino ko senga bandaku ko sala eloko moko bodo eza moi pasi au gros le bana peuple congolais etala yo na bato ba kotala au monde entier ouais baba aider biso de loin partout tout bazali ba aider biso musala za musala passe yobi ke na mboka na biso arza vraiment na ba valeur te na ba moyen penate au moins que star mo bona succès ba lo belé motel la cour aussi mana succès nango e correspondre te donc il faut bato ba libanda ou bazana bazana ba moyen ba aider biso quoi pour boulot tout ça la boulot nga ça la boulot pour baleki na ngate famille na ça la boulot pour na bato ba la biso partout ba c'est la lianza c'est ça biso longo so ba stress mais quand même sur ozana mo le moro ki bano mo ke moto na ko aider à ça rappeler que star ceci là les bien c'est ça na ebike ba capotiste mela mo écrivain bazali ba idara absolument muke muke jeunesse matu de maboko mbongo ba rifin boss ba idara biso ba Dudu Bolalo ba Serge Ngoila le boss ba Serge Kusakusa zo comprendre ba Pibus papa français ebike ba Pedro Yombera JC ba Ravika ba les producteurs ba idara absolument miki ba to pe baza pe ba ko ide biso pe ebike so muke zali ba idara biso pour boulot tout ça la on pona bango
sans bango tozate quoi. Voilà, c'est là, bah fanatique, non, il est au mort aussi. On a habitué à inviter Moutou Moko, Toyo Mora, ou Betarama. Liso fote na bele lao, liso fote na bele lao. Yo 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 yo. Liso fote na bele lao. Yo 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 yo. Liso fote na bele lao. Yo. Kenga malo feka o. Kenga malo feka o. Chapele atambola sans caleçon. Mbesi di tabeli bodo. Simbali anja mote mama. Mbesi di tabeli bodo. Ne mi kona sali kremo boluka yango. Brum. Kanga yango brum simba yango brum aso simbelo kango o eloko yo joyango liyango na monoko eloko yo joyango bakango na njoto eloko yo joyango tiyango na litoyi eloko joyango kotisango na liso eloko yo joyango liya na monoko eloko yo joyango bakango na njoto eloko joyango simba na maboko pour baba baliaka na munoko mais yo ça va coton batiaka na litoyi kirda batiaka na mino mbonji wa mbonji babaka so yo na hemorrhoïde c'est normal eloko nini aloba mais eloko yo joyango bakango na njoto eloko yo joyango kotisa na monoko brosit aussi boss coach na munoko. C'est ça. Voilà, Papa Lianza, merci beaucoup. Tu as commis un de Jean Asuka. Moi, je suis un peu de Balandi. Ouais, je suis un peu de Soka, Pedito Lazaro, na kata Belgique. Je suis un peu de trop président Chapelé. Quand même, parce que si c'est un peu de parce que un bon surtout tout bandi et là comment Camille dans la l'art benate après ça on le sanga bien na pesimbote na Sarabopé na pesimbote na Claude Bidaka la star et puis sans oublier na pesimbote na Bandeko tout bala na partout capote ça mélange l'écrivain na pesimbote na Dadju na mon message star Dadju Kalash criminel déjà comme Elio pesimbote na Kalash criminel ba star na biso na mona ki ba message na bino salenga vraiment bien capote ça mélange l'écrivain ça là on a pas na ko souder sans yo matro na pesimbote na nga na venanga Jean le mérite na kata Londres na bosanité na musika Refin boss petit frère dans pop Refin boss aux États-Unis va monter belé et j'appuie mon contact mbango trésor mangasa babi yonde libaya di trésor mangasa ba monter belé et puis sans oublier na pesi balé ki na ngasko ya famille na tanga ba kombo li sonji li sakanya mpombe mbonje bogoli hau monga undu mombe kbuwe bandoko tu ya lenda liso fote bosonza bolingo la misama pana le nyama asila so mote banjaka njaka mate soko purenge mbonje Lissakania, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était l'Allianza. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement à notre site Congo Température. Merci à Yadri Chamoutomètre, Beba Zi, Beba. Merci à Toto Radjabou. Balobi Toto Radjabou, moi, maman et Nana depuis à Bruxelles. Namoni Ange Gabriel, Code à Bruxelles. Namoni Soussou, Adri Chamoutomètre, Igor Mutomote, ma Denise Fabiano, Richi Kapinda, Moubala Mouindou. Balobi Zetambi d'abord, Katakabe. Kolaka donc Minguto Rolobezate hein Stabala Zeka VIP international depuis Lyon ya yo yango mikolo nde yo karatara yum to simba Dorcas Bolokoko. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup à Maman Rosette la fleur d'Ambo. Merci à Shadrach l'homme le plus sérieux. Merci à Newman. Merci Nabino Nyonso vous qui branché na Congo Température. Beau s'abonner pour vos informations dingue sengeli tokutani bongo à la prochaine. Ciao. Monatie, botalelanga, Congo Température, ya Maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé asika.
Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso zakana ngona mikili. Okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to Bruxelles, to États-Unis. Awa oyeka na bilamba to valise na yo. Yoso okuta na ngwawa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise minene. Bana poto en tout cas awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pour la réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation on ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2.